Léon Jolé, Bapangi Avança, Bapangi Namounu, c'est l'ère de la vérité quand on est la vérité universelle vraiment. Et Tolobara Bosolo, Bissika Bozang, on peut Belemi, votre humble servante. Facteur Tétil a fait le travail pour nous informer Bino, pour que vous soyez toujours à la page, la presse, la bisso en ligne. Et je vous dis un grand bonjour, soit un grand bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Car on est au monde en Abilili, tout ça, on a point Éthiopie, précisément, la victoire. Toye pour Nanini. Tokiti vraiment sur le terrain, vérité universelle, et Kokundo la penza vérité pour boyer Maïma relé car on a eu de peste. Ndeko fils Moukoko a été frappé. Il y a des rumeurs qui circulent que Azaki frappé par un combattant de peste. Toye vraiment pour toi solo. To boko mona penza na bilili toza tout près na ba parlementaire debout et to penza to solo na bango na repoussa na lisusu et de rumeur encore sur qui là na kombo ya président Jean-Marc Kabou na Augustin Kabouya par rapport ya nomination ya ba poste na niveau ya gouvernement na ba liste o ba pesa ki ndeko Ilukamba Ilunga et babi te ndeko Jacquemain accuse que monsieur Jean-Marc Kabou na Augustin Kabouya baréa ki kombo na ye. Nous voulons vraiment savoir la vérité quand est la vérité universelle, c'est vraiment la vérité. Je suis là votre humble servante pour vous servir. Bonjour maman. Bonjour. Oui maman Kombo. Bon, comment on a maman Irène Samba? Maman Irène Samba. Tokiti na kati ma belle to ba penza vérité. Nani aza sima ya bolongoli Kombo ya ndeko Jacquemain. Bon, vraiment on a ton info. Ezaka maman Jacquemain azoloba. Tozana vraiment information de sur yango. Donc nous ne pouvons pas parler de quelque chose où toza suffisamment informé. Donc on a faut tout année na konza parti. Ba on va peut-être peu za bongoté. Bon, ils ont peut-être makamususu ou ils ont peut-être interne. Ozomona. Et nous on a aussi des choses qui sont internes dans l'IDPS. Tu préfères etika na IDPS. Pourquoi na le babongo? Bato ba linga ba landela biso makamna biso. Ba ko ba la leçon peu sa bisoté. Nous avons combattu pendant 37 ans. Donc ils n'ont pas de leçon à nous faire. Ba travailler qui derrière ma baie. Vous comprenez? Bah ça les lois malamte, les autres moni Congo, mais ils ont vraiment recouvert. Donc nous on le bagarre qui va la leçon ça la bisoté. Pour que bah le bagarre non bon on comme Jacquemain Bossen Mabé, non. On a des sujets autres traités on a parti na biso. Vous comprenez? Donc ils n'ont pas de questions, il y a opposition. Comme la partie au pouvoir, lui sur autant la licolo na bino. Comment nous ne refusons pas. Non, on va Jacquemain soit que le baron bon à Sali Mabé. En principe, il faut à la partie. Tout traitant, on a 4 parties na biso. Donc, moi personnellement, je ne suis pas d'avis na bateau bazo que nous relevons par-ci par-là qui est la média auquel le bateau s'ani. Il y a quand 4 parties, tout traitant, on a 4 parties. Ce sont des choses internes. Donc, maramanda ko tika landako. Neti ngami na zabu na za mobile na ngana ba na ngana ndaku et que toi na problème funa biso libanda. Mais ngamo na mizobat. Ozomona ngamona mizoba et puis lolo ba moni sur mobile wana moi te ga normalité donc makamanda ku fotika la interne. Moi je ne peux jamais parler sur nazana ba interview na ba makambai de pes libanda. Ozomona non jamais eza ndako na koleli na yebi ebele na koyi ko sala yango te botonzi mingi na cadre ya parité. Voilà, les femmes aussi peuvent parler hein. To pesi pena maloba to bandi na mwasi yambo te to koma na mobali bolandi et vraiment ndenga expliquer na boke binyonso et soki ka wana te na repoussa na penza pour na rozwa pe bandeko mususu ba s'exprimer. Bonjour président. Bonjour maman. On est président hein? Ouais. Okay, président koyi koyebisa biso pourquoi Jacquemain Kombo na ye s'est figuré. Bon madame, écoutez, il y a un problème hein? Et la première des choses, c'est une matière purement interne. Alors, nanda kunini awana mukili ezangi boswani. Papa nani na mama nani nanu baswana te. Donc batu baswana ka libota baswana ka bazonga katomona kata mukulu ya matanga batu baswana ka bazonga ka bomoko. Alors, on a cause un problème te. Alors, question il y a ndeko lobby bon. Après tout, à sa membre il y a parti. On ne peut pas lui tenir rigueur. Mais c'est une matière purement interne, c'est dans notre cuisine interne. Alors, je vais pour vous faire au moins un pas en arrière. En 1955, la table ronde, tout le monde qui bat papa Iléo, tout le monde qui bat papa Kassavubu, à la table ronde, donc à Bruxelles. Avant la prise, il y a indépendance. Lors de la conférence nationale souveraine, en 92, tout le monde qui, bon, je m'étonnerai aujourd'hui
Ce qui est un problème, il y a malentendu au sein d'un parti politique, c'est là qu'ils viennent maintenant exposer à la place publique. Bon, c'est là où on comprend que non, il y a une mémoire. Il y a une mémoire où bien Mutumogo Azaki te liquidé pour vilipender certains cadres, certains membres du parti. Et alors, ça c'est un petit problème. Hein, cela n'a rien à voir avec la politique, ça c'est juste un tiraillement yandako. Merci beaucoup, papa. Tonton Dioboto. C'est moi. Na repousse à la vérité, tu repousse à toujours Bosolonde dominé. Bonjour, papa. Bonjour. Niembwe, vice-président sectionnaire Kassavou et puis ancien président au Parlement de Bou-Victor, mais c'est Niembwe. Vraiment. Ozo maîtriser matière bien, Hollandais qui ngandé na lobaki, ndeko fils mukoko lelo bobeta qui est, ndenge lobami, bokati suki, Jacquemaine Lisusu, accompagnateur d'élite nabino abundi mais na gouvernement pour reconnaître été ezanini. Bon, ngala kolobake jusque là na nous gouvernement est bimité. Voilà de 1, de 2. Mais ba kombo kasi ko kende ndeko. Non, attends. Jusque là, dans le gouvernement est limité. Il faut que les derniers mots et revenir à un chef de file. Il y a quoi? Il y a plateforme et quoi? Ils allaient cash. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Même en ce qui concerne le choix et animateur. Et revenir toujours on a droit on n'a pas le président de la République. Voilà c'est un. De 2, on apprend la information qu'on a dans yango. Ba pesa ki kota wana na CEP. CEP oyo azali mokonzi ya CEP ezali monsieur Jacquemain Chabani. Vous comprenez? Maintenant on est retour na pourquoi pas monsieur Jacquemain Chabani babi ki ba pesinga réponse nga na zwaki. Babi ke eza nécessairement dit que ceux qui ba pesi kota wana na organisation moko bodon. Na niveau IDPS po bakabola kiango 4 fédérations ville de Kinshasa bazana kota moko. Ligue de femmes bana kota moko, ligue de jeunes bana kota moko, kuna na kati bakoki ko sala choix. Donc to ba ligue de jeunes, nous ba nécessairement te faut pas personne pas présent en ligue de jeunes, et ça nécessairement te pas personne na présent ya CEP. Mais tu vois bien que Mutoka Jacquemain Chabani ce qui le lobo na lobité que naza ko confirmer ka rozalate. Mais ce qui le lo perdre poste ya nani ya ministre. Je crois bien que Baropé c'est sous poste moi le plus important ou à cause du rôle moi makasa ko jouer na kati ya mboka ko kozanga te. Poste ngonini. Poye poste oyo ye achaki pe mutu na lit oyo ya bundi ndeko. Récompense ça te. Donc ce qui na lingina lo bana minute onde tozali boye na za répéter sous le dernier mot revient au président. Le président tout d'abord le loza président de la République ensuite aza sous président ya cash. Les derniers mots. Ngana ko lobaté lelo d'emblée mbala mona lobaki le président Chabanité ou azali président soit CEP et que je dois beaucoup de respect parce qu'azalaki ancien secrétaire général et puis azalaki président à CEP l'autre on a pouvoir quelque part à jouer rôle no ya makasi mais ba raison oyo ko sala que lelo kombone zalate na yebi yangote mais ngana ko se limiter que ba isenga et pas exact nécessairement dit que ce qui muto aza yende muto animateur numéro 1 ya quoi ya soit tout ba institution wana oza na kati ya IDPS yeka nécessairement face à la kaka nommé comme ministre été. Donc ils ont la raison o ngana yebité. Ba raison wana peut-être ce cause na ba sentiment la kati bien na ba sentiment wana na yebité. Mais jusque là na yebi bien que ba pesa ki chaque organe a pona membre moko. Ce que za ba raison oyo ba salaki ke azalate na yebité. Peut-être là monsieur doit réserver le poste monsieur ali beaucoup plus important. Madame la journaliste na koko yebisa OK na kati mboka na biso ezali kaka te kozala ministre ya mteza poste moko le plus important na kati mboka ezana ba poste monsieur eza plus important que kozala ministre na kati mboka na biso ce qui peut-être l'aime sous baza ko réserver et le moins eza plus important que poste ministériel wana nga na yebi pensa te mais kozala nani oyo mukonzi ya organe mo na kati ya parti ngolo ngobate nécessairement faut bacha kaka aux à la ministre. Autant dire ça pour un problème il y a fils Mukoko. Beaucoup comprendre que fils Mukoko ndenga zaliwana. Na lobité que na la possibilité ko identifier te banani ba menacer qui est. Mais faut pas comprendre que fils Mukoko azana ba problème et belé. Neti nini. Fils Mukoko azali na ba problème na en face na ba
bato bazala ki lobi ba dirigeant ki mboka o boye bien o bien ça na bango libala faut le bara bien o lobi ba dirigeant ki o lelo to sala bango coalition azala ba problème na bango na niveau ya parti pe azape ko agir na lolenge o parti zo tambolela te lelo o lobi ngo bien que tozali na kati ya coalition. Il y a d'autres histoires où les alliés ceux qui fils mukoko alingi ko passer na ba média pour na koloba il faut ko contrôler nini na nini wazo koloba eza babiloko muso ya azo koloba eza ko nuire nango parti vérité ka wana ndezo nuire parti vérité neti ni bien le bara vérité neti vérité nini ako telemela ma anti valeur na kati ya parti non yo lobi ka ba anti valeur nga pe na peso ke na niveau FCC pas na ba problème o lobi pe na niveau ya parti aza ko temela ba nanyo ba anti valeur oui azo temela ba anti valeur siko yo opesi obike ba raison o ba beteli ezanini na minute ndenge zali boy ya on abike to ko identifier ba problème o ya zana yango ezana décan ezana kota FCC azana ba problème na bango ezape na ba problème mais o nga na yebi mingi ngane nazali aboy nazali vice-président ya section Kassavo il y a des problèmes on a sur le plan interne tozali na yango na secrétaire général o peut-être là monsieur tozo landela yango avec respect en tant que mokonzi ya parti toko otia yango te na ba place publique mais peut-être là monsieur fils ninga ali na zo kamata parti azo ko exposer yango na place publique azalo ba makambo e sengelité aloba o zo senga ke quelque part faut bazong se na nzela mais kozong se na nzela ce n'est pas du tout dire que non ba beta kié so ba beta kié ba raison ba betela ke ngana yebite ye moka yebi banani ba beta kié mais ngana ko senga nika ezaka conseil ndeto ali atozali de na kata coalition il y a d'autres histoires o ezali faut to meka observer pour quelque part to ngato bimisane ti président na biso o azali président du parti en même temps président de la République on dirait si azali na insuffisance moko lorsque azozo ba décision mususu non pas na landaki dernièrement fils mukoko azolo ba to sali coalition na ba diable azo Alexandre nyozo na face ya monde que biso ndeto ali abo to sali mauvais choix moko boy. Or, constitution ya mboka na biso zo senga que lorsque président de la République a la majorité dans le parlement et zo senga na président de la République a coalisé na parti aux alliés majoritaires. Vous comprenez? Même peut la ministre so baati na ba démarche azali na yango le la commis majoritaire. Biso cash to za l'obligé to ko coaliser na ye. Asa déjà majoritaire a ko lo ba père ko réclamer bientôt ngara ça la marche mais Silvano ka son abégissi. Na habité jusque là so za la combien de députés parce que so mutangaza za majoritaire, il faut que ça moins 251 députés. Est-ce que jusque là ça azadi na 251? Donc le quoi na la za 251 te mukolo ko ça 251. Biso cash to landa parce que za la majorité. Pour diriger bien pour le conflit na sommet à l'état il faut le parti au bisoto sali au le la présidence de la République faut à tout moment to coaliser na bato baza majorité na parlement donc exactement to ça la alliance moko bien coalition moto ça la compte exactement pour na conduire na ngo peuple congolais ezali pour na ko éviter ba conflit au ko sala peut-être na jours à venir na sommet en mboka mwana mboka to le bebelete to le l'essentiel pour que population kolanda biso et comprendre vraiment na bokebi to ko ta population erreur te parce que to respecter peuple wana na lobi boy olobi te ndeko fils mukoko alobaki que bosali coalition na diable na bo solo na bo kundoli vérité est-ce que akosi oui alobi que to sali coalition na diable soka kosi bien akosité mais est-ce que coalition biso to sali ndenge fils aza représenter yango ezolakisa ke biso tozalaki un intérêt moko boye ou ezali peut-être contre volonté à peuple congolais on dit que nous sommes dans la coalition jusque là non répondre à la question na yebite so na ndeni te olobi ke on comprendre ngate na lobi boy ndeko fils mukoko alobi bo sali coalition na diable ngana tunyo kamotuna avec toute franchise yebisa biso c'est vrai ou faux face à la caméra. Ah bon, c'est que le diable d'hier, au Tosaïne Lelo coalition, peut-être côté à cause de la raison parce qu'il était considéré comme le diable d'hier, Yambo Kanabiso. Aujourd'hui, nous sommes Soka Tambo na vision na bisoté. Soka Tambo na vision en chef de l'État, il est toujours considéré comme un diable. Donc pour le moment de toi là, tu as besoin d'attendre la vision et chef de l'État. Soit Tambo na ngote ka biso IDPS relaxaké. Aux autres changer parce que même Bisson de l'Ouest, tu as pays tu as beaucoup plus de chrétiens. Sur le lobo mutabongo le motema, Nzambe.
pardon. Na monité na église so mutabi lelo aye albi na bongo motema balobaka baboya kaiti. Okokota na kati église mais babana ko observer sikoyo comportement na par rapport ya oyo zalaki lobby. Vous comprenez? Soki ba moni que comportement ne so changer te ba ko bengano na kati église mais so ba moni comportement ne changer directement ba ko pesa ba responsabilité mususu. Technique comportement changer tout consort. On a trop l'exatant au gouvernement petit siko ko bimate mon ambo. Tango par rapport comparer église na école Congo. École Congo c'est ngumba monene. Na pesi on a pesa ngo za pina comparable était melenga na pesa kaka po batba mekempe ko comprendre po munyo za na même diapason ya compréhension te. Godin pourquoi? Non. Donc na lobi boye na minute onde tozali boye tosali ba coalition mode contre nature ngolo ba constitution na biso loko les senga to coaliser la batu oyo baza la majorité parlementaire quel que soit coloration quel que soit passé na bango mais c'est la constitution de la république nem tezo ko obligé biso to coaliser na bango donc biso tosali na ba coalition te za po to se na elongi ya monsieur Joseph Kabila bien sûr ya ba collaborateur nete to so ka coalition les aka pour l'intérêt supérieur ya nation hein mais na ndenge pe ya ko diriger yango le moni président pesi un certain nombre ya ba conditions ya que soki batu ba respecter yango te ndenge uti ko loba wana soki batu ba respecter yango te à ce moment là président national président du parti disons président de la république a rozala obligé ya ko sanctionner bato nyonso ba ko mona neti ba ko luka ko comprendre que eza déjà na registre mususu ce koti o il faut ba se comportement na ndenge ya vision ya président o ya koti ya sika à ce moment là ba rozwa ba sanction na bango mais pour le moment nde tozali awa toza ko observer bango ba uti na mabe ndenge monsieur fils Mukoko alobaki ba uti na mabe tokotalela bango pe lisusu na minute nde tozo continuer soki ba continuer na mabe na bango je crois bien président de la république alobaki ke akosala vraiment combat ne kozala pona impunité pona moto nyonso kosala mabe azala sanctionné et puis azambano na ye prison oyo kozalaka pona ba petit peuple te ezala pena bato ezala ozali ministre ozali député soko osali mabe place na yo kozala na prison donc c'est que na minute nde tozali boye toyebi yango mais pour l'intérêt supérieur ya nation son prendre population na biso aza na même façon ya ko comprendre te soki fils Mukoko oyo ayebani azo okende koloba makambo ndenge na télévision quelque part na boye azo lakisa ke c'est vrai que batona basalaki mabe mais quelque part azo nga pesa image mo ya mabe que non président na biso asali coalition moko boye ya mabe contre le peuple congolais. Oh il faut expliquer parce que coalition les salami suite il y a parti oyo eutaki kozala na pouvoir bazui majorité ezala na malamu ezala na mabe mais la minute oyo bango bazui majorité oyo ezali na kati ya constitution et pesa meli bango nemba na droit ya reformer gouvernement bango nemba na droit ko yamba ba mibeko ya mboka soki leo to coalition na bango te c'est que président a na difficulté ya ko diriger mboka. Oui président opesinga posa na tika na yo lelo pena bilia ki obikoki ponga na tinga mina yo penza na lobi boy président le président sortant Ndeko Joseph Kabila a remetté une liste à 200 personnes vous êtes au courant 200 ya 200 personnes ya batu oyo bako sala na gouvernement ya sikana Ndeko Fachi na premier ministre Ilukamba pourquoi il le gouvernement ko rakobimate ah olobi pona lelo tina le gouvernement so ko bimate je crois bien au pessinga occasion moi malamu président de la république a pesaki ba condition alors il faut pas respecter problème ya quota ya femme oyo zali azalaki pe na besoin ba respecter quota ya jeunesse parce que lelo la minute na mboka na biso tozo comprendre te bato bazalaki ba dirigeant na biso pendant autant d'années 30 ans 40 ans bango na ka ne bazo kozala mais lelo bo to ko pesa pe chance te na bato bazo ya sika bango pe ba l'ex expérience na bango excusez ah oui mais là non so obi que topé sa chance na bato ba salate ba l'axapé expérience na bango kasi to remona ndeko Alexis Tambwe Mwamba azaki na ndeko Kabila to bikuta azaki na ba sanction ti na niveau likolo lelo azongi na Sénat to espérer nini na gouvernement Fachi ça va na on se pena na ba question zo poser vraiment na vraiment l'aise na répondre yango na nazo répéter lisusu Sénat ezate ke biso nem tozo nommer bat na Sénat ezali vote oyo bango ne baza majorité bake kuna majoritaire bake kuna basali vote na bango ne babimisi Alexis Tambwe Mwamba
Nani? Quoi? Oui, l'oiseau peut s'en directement à dissoudre. Et ça n'attend, oui, et ça n'attend. Et ça n'attend, non, tu as rapport un état de droit, je crois bien, maman, so, même sur le terrain, on a, tu as la réponse européenne. Mais je vous signale déjà que la télévision c'est le temps. En tout cas, merci beaucoup. Montréal, on s'en gassine. Ça reste combien de minutes pour te faire sa président Maloba vraiment. Dans mon équation ici, Naboka c'est Abdel, on a commis vraiment ici quand il va parlementaire debout. Président Totingama, on a CP Nanganayo. Mais c'est une émission, ça passe en direct déjà. Bon, Suka na profiter na boyo journaliste na bomenga pour la mkola lelo. Te na kufite, je crois bien bat ba Holanda ba comprendre moi mingi. Lilo bana biso ya Suka lelo tokoki ko loba boye. Peuple congolais boza na patience. Boza la vraiment la patience, coalition to sali eza poto boma bino te. Ezali vraiment poto sauver bino. Po soki lelo mboka ekoti su na kati ba conflit, biso na bino muto toko souffrir. C'est pour cela que cette coalition pour permettre na biso président à chaque programme na ye oya diriger na yango mboka. Pour ceux qui to sali coalition to tikeli bango moko ba créer ba sali gouvernement na bango. Bango moko majorité na parlement, je crois bien que kaka biso to finga sous président de la République. Mais to pesa président na biso chance. To pesa na makanisio bombosi bomoni o asa azali na yango pe ndenga za kokende. Je crois bien il y a de l'espoir. Na asir biloko na mboka na biso zalaki esalaki 10 ans makadam esala makate, mais dans 3 mois makadam esalami, dans 3 mois batriye, dans 5 mois babis ezoya. Je crois bien babis pese batrin pe je bateau de pêche aux zéro salamate balesi biso ba Thomson na ba formo le belé batupe bakufe belé na mboka likolo ba biloko wana ngana je espérer que mboka vraiment ekomi Congo biso bayembela biso hymne national toyoka. Je crois bien tokoti siko na kati ya moment wana po to jouir na bonheur ya mboka na biso. Et là on ngalo ba merci. Merci président. Merci. Ubius Ubisokietas. Dans chaque société il y a une loi. Président Fachi Yokame la peuple. Papa le baki le peuple d'abord, ce n'est pas le ventre d'abord. Car en le barabiso, vérité universelle tozana pour salam. En tout cas, si vous avez aimé vraiment, dites un grand merci à notre grand caméraman et à Montréal. Il s'appelle Abdel, le mignon garçon. Et merci aussi aujourd'hui à mon boss. John, maître John Balobi Yondé, vérité universelle, vraiment, toujours vérité. Et pour aujourd'hui, vraiment, ça n'est fini. Je suis censé de vous quitter et je vous dis au revoir.